Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? C'était le test. La loi a changé. Le sacerdoce doit changer. À la loi, témoignage. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Yemba Ozana. Yemba Ozana yo yo. Ozana yo yo yo. Asifiwe. Wana. Asifiwe. Wana. Asifiwe. C'est fait. Shalom, 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 deko papa, deko mama, shalom, 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 et sikanyoso, magazine c'est fait, écoutez yo, topesi yo, shalom. Shalom, nabino baso, oyo, boz kangami na ba télévision nabino, na ba ndaku nabino, na ba chambre nabino, na ba église, pourquoi pas, na ba train, na ba avion, place nyoso, magazine shalom, écoutez yo, topesi yo mbote. Magazine c'est fait ezali rubrique ya ba témoignage ya ministère des affranchis oyo et memami nanganga monene ya nzambe o babengi kombo prophète messager Emmanuel Dodi nazanga moko te na plateau naza na ndeko na ngai Rémi Kalonji na pesio shalom 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 pena bandeko balandi nyonso baza kolanda biso bipai nyonso bozwami shalom na bandimi nyonso bana nzambe nyonso tozwamaka na église universelle pentecôtiste charismatique ministère des affranchis et pas il y a le prophète messager Emmanuel Dodi lelo toyebi mama moko oyoyo akutani na loboko na nzambe kati na bomoi na ye na nzela ya sefe wana topesi mama mbote bote mama nga na yebi yo na yebi yo te. Shalom shalom kombo na ngai mama Tina Echanango. Mama Tina Echanango. Mama Tina oyebaki église universelle pentecôtiste charismatique ministère des affranchis ndenge nini? Mama naaki koyeba église oyo pona pasi onga nazaki nango na terengani mingi na kati ya mokili oyo nazaki na kananga na libala na ngai tozaki 4 femmes naza 3e bureau oza 3e bureau naza 3e bureau babwakelaki nga maladie ya peste kaka na libala na ngai ne babwakelaki nga maladie yo maladie ya peste depuis 2001 OK kwami na telenga nazo kende be église ndenge na ndenge bo hôpital ndenge na ndenge na zui solution te na kebe église na bandela ki na nzambe malamu na tamboli branam eloko moko ezate nde na aki na Kinshasa na longwe kana ngana eko koma na Kinshasa wa tango na eko kende mbinza kotala bandeko na ngande na ke kokuta na mama tete teme nazo landele pona pasi na ngai wana na souffrir pendant 2001 soko okalikile na salimbula boni na nyokwami nazalaki na sato ozo mona ngai oyo te sato ozo mona ngai oyo ikomona na kaka ndenge na komi na église oyo nde mama tete tema ibisinga alobi yo yebite ke tozana nganga munene awa na limete awa te ngana bi na yebite alobi église afrachi ezali ya limbisala kato mke pona moi précision banda 2001 nde bandaki okoma esko na Kinshasa na aneni nakomaki na Kinshasa na 2017 est-ce que na mama oya memaki yo awa pa na biso na AUPC izaki na aneni 2018 OK 2018 nde na kokutana na mama tete teme nda ekolakisa nga alobi na limete na 6e mairie kende vendredi tokutana oyoka yo moko komona okobika wana eza maladi ya muke et pas prophète na biso wana akobikisa yo nanu bato bazwi na kati maladi nini babwakela maladi ya pese
so bato nyonso bayebi maladi wana ndenge ezalaka na maladi ya pese wana mama oyo yanga babwakelaki ngai na minuit nakozala na moi malamu na kati ya butu nani mokusa wana soki eye nakolongola bilamba nyonso nakozwa mbeli nazopalola na nzoto epuis mbembo ezovimba boye miso ezovimba soki tongo etani na bimili bande ilfo bato nyonso bazolela ngai neti moto oyo akufi na souffrir mama Sophie na souffrir na ndenge moko akosaka tina nzela ya basi mokusa nazopelisa mai ya moto mpona sokola neti mwasi awuti kobota soki nazosokola na douche ozomona milinga ndenge ezopumbwa po nakalisi mai ya moto wana ekoboma banini bakusu wana na eloko moko te bakisi na meli faso nyonso nakomi kobanga nakalisi nakoya kobela na maladi ya bakisi kitie pa baminganga nakendeki bohopito nyonso ata na Kinshasa awa na yolo medicale wapi mama yemu natamboli moye eza te ntina nakendeki ntina este na Goma leki na nga abengi ngai alobi yaka to traite koto nde nakendeki kuna ake na nga na bohopito nyonso eloko moko te nde nayaki kozonga sikoyo na ntango wana ozalaki koyoka passionné depuis 2001 onyokwami mpenza sikoyo bato bazali koloba nini baobaki pembeni na yo papa ya bana bandeko na yo basemeki bafamille bakomaki koloba nini kasi nga bakomi koloba balobi sida te papa balobi ozwi sida balobi nazwi sida ozoyoka po hôpital bakisi na lembi donc nakomi komela calmant chlorpheniramine wana nakomi komela neti calmant nazomela 6 comprimés Rémi 6 comprimés tongo tipoka po nazwa mwa pongi ok nakoya kozwa jazepa wana po nalala pongi ata 4 na meli ezosala eloko te yango nde nakomaki na Kinshasa awa mama tete aye koyebisa ngai awa naye koya vendredi ntango nakomi vendredi nafandaki na kiti ya kote oyo ntango nafandaki wana namoni mpo nautaki na braname ntango namoni bakomi awa message de la vérité mama tete ayi na nga na message lisusu nga na nyokwami nauti na message nabiki te aya na nga lisusu na message ntango tobimi nakei lisusu libela baye kobenga nga lisusu na Kingasani quartier 3 na église moko ya baluba mufumishi nakei kuna basengi nga ba parfait 70 parfait na vague 5 balobi koya na parfait te yaka na mbongo na mema 350,000 na pesi bango basali ba cérémonie na bango balobi soki balalisi nga na ase bafiniki nga bilamba ya pembe balobi soki okangi miso okufi fungola kaka miso bapelisi 4 bougies mibale na makolo mibale na mutu basali ba cérémonie eloko moko te nazungi na ndako malade ezungi lisusu moye eza te mama tina wana église mama tina olobi okendaki otambolaki bisika ebele otambolaki presque na parcours ya maladie na yo est-ce que okotaki pe pa banganga kisi nakotaki na banganga kisi po balobi pe bonga na bengi yonga kisi bakobenga yango ata babokoko okendaki na babokoko nganga vraiment nakotaki na nganga kuna babengaka yango balobi ende na kabinda nakendeki ti na kabinda elekaki ndenge nini nakomaki na kabinda na 7 maison nde nakomaki po souci elekaki mingi ok nazoloka esika kozwa lobiko nazozwa lobiko te nakende na baeglise nazozwa lobiko te yango nde motema esukaki nakendeki ntina na ndako ya banganga ntango nakomaki kuna kitini ya nzete eyambi ngai mama tina yambi alobi na papa na nga akufa na mama na nga akufa ayebi bango nyonso bakombo alobi bapesa ye kiti mwana ya mama ve po mama na nga kombo na ye azalaka mama ve bapesa ye kiti mama na ye akufa papa na ye akufa mawa awuti musika na kananga awuti musika bopesa yekiti na fandi abandi ko ekeko moto te ekeko bapesa pake ya likaya azomela bapesa tije ya likaya ameli moko isili bazongisi lisusu tije mibale ameli isili pake mobimba makaya ekeko isilisi abandi ko yibisanga makamu na ngai vi na nga mobimba abandi ko yibisanga ngai ndenge na lisika na fandi nde basali nga mabe bambana na nga nde babwaki nga maladi po mobala aboya ngai epuis kaka ya solo ndenge alobaki mobali pe aboyaki nga ntango nazoloka lobiko wana nazali lisusu na ndako ya libala te ok nde alobi nga nalobi kasi nakosala ndenge nini mpo nazwa lobiko bapesi nga bapoussière ya kisi azwi singa balatisi nga na loketo balobi ntango okokoma kuna eloko moko ekosalemela lisusu te okobika kaka nazongi lisusu tango nakomi na lopango na nga na kananga malade ezongi lisusu moye te
yango nde motema esukaki ngai bandeko na ngai bayi kobenga na Kinshasa nde na yaki nde na telengani na baeglize lisusu na bamufumishi na tamboli eloko moko eza te ntango naye koya awa naye kozonga deuxième tour awa nde naye kozwa lubiko na fete ya moisson. Ok, na tolandaki na batelevizio tomonaki na sengi na régie passé biso image moko ozalaki kotémoigner. C'est fait. Elombe, 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 dodio. Omone eza soya batetela na ya bamongo eza kuna. Bitumba nyoso yo olonga elombe. Mwe ya soya mutetela na ya mongo eza kuna. Elombe, 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 elombe. Dodio za elombe, elombe, bitumba nyoso yo longa elombe. Bete la kolo Yesu maboko. Amen. Église Shalom. Shalom. Shalom église. Shalom. Ngai mama Tina echanangu na telemi liboso na binu na esengo makasi. Na telemi na esengo ya kosaka na teli kolo ya papa na biso Emmanuel Dodi. Nga nazalaki moto akokufa. Nazalaki moto akokufa na beli makasi. Ngai nazalaki na libala bombanda 3e bureau. 4e na sima na ngai. Babwakela ngai maladi ya mukusa na nzoto, maladi ya pesi. Ya pese soki pese ne babenga kango. Ya pese. Na nyokwami mazo travailler na makila na nga na butu soki na lali na tongo na lamuki mbembo ezo koma milai boye miso ezo vimba boye nzoto nyoso moyete fona tokisa maya moto na degré neti mwasa uti kobota mukusa wana tina nzela na biso ya basi fona sokola maya moto wana ndena yoka mwa bien basombela nga bakalima na mela bongo biloko wana ekita na nyoko mi de pendant 2001 de na bela maladi wana na bima babimisanga na ndako ya libala. Bossa la calcul combien d'années? 21. Kaga bambana babimisanga na ndako ya libala na bima na tikela bango libala na kenda ti na kabinda bato bayebi na mbujimai na nganga kisi pona koloka lobiko na zwate na zonga na iko basonge mama telema musonge azana kisi ya ishuwa kate basonge kisi wenene ba ishuwe tango na komi kuna kitini ya nzete ndaza ko loba musonge ya ishuwe yango kitini ya nzete azo yebisanga makambo nani abana ko loba kitini ya nzete eteni ya nzete nzete zoloba voilà na kabinda zoga buloshi na kabinda alobi mama malembe mama na mongo mama malembe na nzete zoloba nzete papa ebana oloba nayo nini nzete yambinga mama yambi mama uti ezomoka masolo kisi ezalaka kisi papa riko nzete koloba kisi ezalaka ezala mama uti musika basufrire yo makasi mama zete zolo papa bapesi pake ya likaya azomela asilisi pake basonge kiswenene ayebisinga makambo nyonso malem na mboka oyo bapende na basonge keba na mupende keba na musonge na kiswenene sikoyo eloko ezoloba mepesi solution te oyo kanenge doja kopesa solution. Amen. Elombe. Alobi il faut natala nano nasala ba chaîne nyonso ba fete wana natala nano soki dodi azali nzambete na koti ba chaîne papa ale to komi na fête de la moisson oye oti ko leka poto kota na tabernacle. Très bien. Tango bimi nani apôtre to shandaza ki kote ya biso awa. Asisi kote ya biso yo bimi olobe ezala maladi oyo bakangaki na kindoki ezala maladi oyo uti wapi oyo esila kate c'est fait. Alléluia. Alléluia. Papa. Oh là là. Mukolo wana nena bikaki. Hosanna. Mukolo wana nena par une déclaration seulement. Par une déclaration seulement. C'est fait.
C'est là l'homme. Il a mis fin à la situation de 21 ans. Les Chilo. Les loyaux. C'est fait. Sikoyo yebisa biso. De maladie à la guérison. Nakobela nakozwa lobiko. Ebandaki ndenge nini tango ye déjà awa epa ya nganga nzambe monene prophète messager Emmanuel Dodi oye tour liboso okei tour mibale oye oye tomoni image ozo bina ozo yemba sikoyo ozali kobina nini ozaki koyemba nini. Maman Sophie nazo bisoke naza soko za komona nazo bina na esengo. Donc prophète Dodi nazo mona neti nzambe na ngai na vie na ngai. Esika nazo sokola nazo loba kombo ya Emmanuel Dodi. Nazo lamba nazo loba kombo ya Emmanuel Dodi. Pona nini nazo lobike papa naza nganga ya banganga nyonso. Aza docteur ya ba docteur nyonso. Aza ba mokonzi ya ba docteur nyonso. Aza mokonzi ya banganga nyonso na kati ya mokilo ndenge nazo monela Emmanuel Dodi. Bon sikoyo lobi kaza mokonzi docteur azali asalaki nini? Emmanuel Dodi asalaki na kati ya bomo ina ngai tango mwana na ngai ya mwasi ayiko yebisa ngai bi mama zonga lisusu na limete bondela makasi olandela nano mabondeli ya kuna toyiko ko nga na bina ko voyager lisusu te na fandi to landeli ba fête to za ko landela wana na yiko kota na fête de la moisson to na fanda ki na kiti ya kuna tozo bondela pasteur toshe ndaza yiko te awa ate to silisi papa abimi tango papa bandi koteya alobi ata moto yazana maladi oye wuti na kindoki ata moto yazana maladi oyo balokaki na façon nyonso ke akobika kata kokufa na maladi wana lelo c'est fait Tu es là qui prisonnier. Allez, bima na prison ce soir. Amen. Aujourd'hui c'est un jour de la délivrance. Amen. Bakanga santé na yo, bakanga bana na yo, bakanga frère na yo. Allez bima na prison. Amen. Allez bima. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fait. Maman Sophie tango papa alobi ndenge wana biso nyonso toyambi kuna c'est fait tobandi ko sepela kokene nanga na ndako bakisi onga na melaka chaque jour avant na lala il faut na zwa kisi na melaka te na lebe ko papa alobi c'est fait na ki ko melaka kisi lisusu ute. Donc maman Tina c'est fait et c'est l'impact mususu disposition nini ozalaki na yango c'est vrai oyaki ovone esika no lakisi biso wana na kati na tonga papa bimi pa zu ya bani koloba pe agangi c'est fait yo ozalaki na attitude ntango vanda ozali kolela ozali kosambela to olobaki nzambe kaka bilenga bikoki okoyaka tozali kosambela tozalaki na fête ya mwaso donc moto na moto azwa na makambo na ye nazalaki na makambo na ngai oyo ezali kotushe ngai na motema na ngai surtout ya maladi na ngai oyebi maladi wana ya filaire wana ememelaki nga nani tension ememelaki nga estomac mais nyonso na sefe ya papa ya lobaki wana nyonso alimwisi yango nyonso nazali kobondela tanga abimi abandi kotela biso wanda alobi maladi oyo euti na kindoki ate euti na cimetière lelo c'est fait mokolo wana nde nabikaki nakomaki na ndako namelaki kisi lisusu te na tongo mona na ngai atuni ngai alobi kasi kisi oyo omelaki na pokwa te lelo na tongo omeli te ngai nabi ngai nasi nabiki nasi nabiki c'est fait papa alobaki c'est fait nakomela kisi lisusu te tina lelo estomac nayokaka te nazala komela ti ya moto te nazala kolia pilipili te awa soki balambi biloko nalingaka ta ata pondu na loso na kozwa eboka pilipili na lie naza normal tika ndenge na alors maman Sophia oui ndeko Rémi c'est fait oyo ezali makasi mingi omoni bato balingaka mingi kondima te okoyebise ke yaka nkolo aza kobenga yo na nzela ya mosakoli na ye mopanzi sango donc prophète messager oya koyoka oyo nini nzambe akosala na vino bato bazalaka na pasi ntango yo bayebisaki sifre oyaki mbala liboso olobi okozonga mbala mibale mpo ndima mpe ndozonga mbala mibale ezalaki ndenge nini mpona zonga mbala mibale kasi maladi ekomi na degré ya suka mpona kufa te papa kobanga liwa te papa me naye kozwa mosekoli
nzokana tozoleka nganga kisa azali awa biso tozotelengana kaka kokendeke babujuma bakabinda mpona kolokaka lobiko nzokana tozoleka nganga kisa azali awa toke nazomona eglize oyo neti hôpital munene solo penza toza na hôpital mpona kobika mpona ngai onena fami epai na ngai depuis ntongo ti 12 heures nalingaka na kolekisa 12 heures na ngai na kati ya eglize awa mpona yebiki awa nde hôpital na ngai awa nde ata nayaki na nzala ntango nakoyoka mateya nayoki nzala na ngai nyonso esili na tondi ere tobimaka awa ata nakomi na ndako nayoka posa ya kolia lisusu te mama Sophie nakoloba nini mama maladi wana eza maladi ya mpese ozwi lobiko est-ce que prophète messager Emmanuel Dodi ayambaki yo na bureau abwakelaki yo mai ayaki kosimba yo to kaka na liloba ne alobi yo oza musika mbala moko lobiko epesameli yo mama Sophie depuis nakota na église oyo tango nabikaki nano amoni ata ke bureau ya papa ata porte ata bureau esika bamama bafandaka wana bamama protocole nano amona yango te nabika naza na ba kuna nakondima na ngai ntango nazalaki omona ye nalobi oyo aza nzambe na ngai kondima na ngai ntango alobaki se fe na kondima na ngai nabiki papa nasimbaki ata na lokolo te elamba te nakotaki na bureau te nabikaki kaka se fe oyo alobaki nde nabikaki ndeko Remi Maman Sophia. Ndeko Remi. Na kende na zela ko. Sala nga ba frisson. Donc malili. Malili na nzoto. Na mona mboka nga ba kuzakala. Donc na zoko yoka loti na zo lenga makambo za koloba. Na ebi na mona mutu ya maladi ya mpese wana. Maladi ya mpese. Na mona yango. Na mboka mona ke babi ke mutu azobela maladi ya mpese ndenge sala mukuza. Tina otala maman depuis 2001. Elle ko zo lobiko après au moins plus de 18 ans. Na 2022. Na 2022 na mois nini na fête de la moisson eleki oyo ti la fête de la moisson na mois de juillet mois de juillet oui mois de juillet eleki kala mingi te ndi na biki yango nde nazoyebisa nalingi nayebisa mama Sophie nazoyebisa bandeko na ngai nayebi te soki émission oyo soki bandeko na ngai bakoyoka nayebi zela okoyebisa bango nakosenga na régie alukela biso image moko ya maladi ya mpese ndenge salaka mutu na nzoto na ndenge okomi sikoyo nakomi mwana 15 suka akomi mwana 15 rubrique na biso ya magazine c'est fait témoignage eleki na nzela ya prophète messager ezokoma na suka ndeko Remi batu na mokili balingaka batu oyo basalaka balobaka mingi bato basalaka ba miracle ya lobi tozotana na ba réseaux sociaux ezoleka ba mususu bazobwakela bango ba mai ba mususu bazopakola bon mais o kaka na liloba oyo c'est fait mama eza na nguya ndenge nini atuka nguya wana epa na nga nazoloba nguya ya nzambe prophète azana azanzambi nzamba azakati na ye nzamba azakati kola nzamba azakati na ye yepe azanzambi po lelo nga na komona nzambe te nazomona nde Emmanuel Dodi ye motabiki singai poso abibisaka te nalingaki nazwa lobiko te tanga abimisi se fait pe na biki na se fait wana donc nazomona azanzambe na ngai na moment oyo tozali lelo yo mama Tina papa sembe mwana 15 mwana 15 vraiment tout le monde ovani ata na poso kutela kisite ke mpese elekaki vraiment okoko loba nini na bato bazaka na mois d'août pour lelo oyo likolo ya mois buzoba ya batu mususu balingba pakola ngo na batu nyonso yo oleki awawa omoni expérience au vivre le boko ya nzambe na nzela ya mosali na ye le prophète messager Emmanuel Dodi okoloba nini na batu nyonso baza kolanda ye ngai nazoloba liboso ya nzambe pe liboso ya bato nyonso ke moto nyonso azoyoka mungungu na ngai moto nyonso azomona ngai oyo aza na maladi ya koleko ya ngai wana aya awa na 6e mairie aya kozwa lobiko awa tozolokota lobiko yo fele ata safra te opesaki ofande te yo fele tozozwa lobiko donc nayebi ndenge nakoki ko expliquer te
po bazo terne omoni bazo fanda na bandako na ba maladi bazo kosa bango na ba prophète mususu bazo bwakela bango ba mai banini mais awa liloba kaka ya mwa muke c'est fait kaka mais motabiki c'est fait kaka motabiki sikoyo eloko na zolo ba pe na kitetela ba oyo nyos ana lengo chewa ne woko otetela nyoye lo 6e mairie nyoye la ke Emmanuel Dodi prophète koyo kamotomba nyo se lobiko nyo se ko nyayo okono wane chewele la sida wane chewele la cancer wane chewele la malade wa he mo che nyoye nyayo okono nde halombe kanga falanga kanga safra Emmanuel Dodi halombe nyoye nyayo okono nyayo ngena anami chewa nevela putu wane chewa mboka kaanga lende kaanga la kisanganyi kaanga la kindo nyuche nyoye se lobiku lo fele ya chanana ngai nde koremi ngana yoki kaka ya ofele ngana yoki kaka ya ofele yoki kaka ya ofele ya prophète messager na ya ofele na kolo ba pena chiluba partout ok tokei momuke njingamba na bana betu bonse bajibumva mwa kwawo bajibumva mushindu njingakula lwayi mu 6e mairie mu église afrachi message de la vérité nolokwangata lupandu nasha wewe nasha bakwela jisama ja mushindu kai lwayi nasha kaser nasha sida jisama Jones ni nuva nubipe mabeu kenu ulomba nasha safrato ujuangata chanana uya chanana lwayi bana betu bonso bajibumva mwa kwawo lwayi mu 6e mairie en tout cas ndeko Romeo ko traduire en ngoma muke alobi bandeko nyoso boza kolanda ngai boya awa l'église na biso EUPC ministère des affranchis beaucoup tana mosali ya nzambe ya solo azali awa dans le loko ya nzambe likabo ya nzambe prophète Emmanuel Dodi posera na malade ndenge nini sida cancer o soki ya lolenge nini ezolekela yo yaka awa okozwa lobiko ya ofele bakosenga sombelo côté bakosenga yo o melas ozwa soki maya kobwaka te mouchoir te na liloba kaka moko nzambe atina monoko mosali na ye tanga koganga ka c'est fait wana pena kombo na Yesu Kristo na Nazareth na moni goza interprète bien Zamba za lokumu tokomi na suka émission na biso toza kotanga na Osée 12:14 oyo elobi ete na sima ya tango ya Israël bakomaki baumbu na Egypte alongolaki bango kuna na lisalisi ya prophète moko tata aponaki po asala ngeli azala mobateli ya bana a Israël Kinshasa pe Nzambe a ressuscité kati na biso mosali na ye prophète messager Emmanuel Dodi pona yo ndeko na nga oza kolanda ngai oza na maladie oza na ba problème il suffit ka koya na 6e rue Révolution numéro 817 quartier industriel oyeka kovandi na kiti oyoki ka liloba asimte c'est fait ko amen obi na suka émission na biso na pesi merci na ndeko Remi. Merci beaucoup Maman Sophia pour l'invitation pour participer à l'émission à Bopo na kolendisa bandeko surtout to umela mingi na kondimela kolo Yesu à Nazareth surtout pe na nzela ya basali ya solo basali na ye oyo donc bazali ko sala pe ko sakola pe ko loba likambu nzamba za otema na sima pona kokokisa mayango alors yango na pe biso pe to lobi kaka c'est fait amen merci na Mama Tina chorale à vous chorale. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Hosanna Maranatha, c'est fait. Deposika nyoso.
biso c'est fait. Il y a des témoignages, écoutez na yo. Partagez, landa, mais comment ça n'a été? Yaka, na ministère des affranchis, et sika, dans un zambe monene Emmanuel Dodi, Azali, a coupé sa solution. Pour la bisoto sukiawa, ciao, ciao ndeko. Ciao, ciao, ciao. Hey! Ciao. Est-ce que vous croyez que je suis celui qui devrait venir? C'était le test. La loi a changé. Le sacerdoce doit changer. À la loi, témoignage. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Yemba Ozana. Yemba Ozana yo yo. Ozana yo yo yo. Asifiwe. Wana. Asifiwe. Wana. Asifiwe. C'est fait.